bakangi mwana mboka Joseph Kabila bondima na bengi na mwana mboka po auti kozala chef de l'état. Maza chef de l'état. Malgré ba identité na ye za ko kamusa biso. Tu benge kaka mwana mboka. Gestion na biso ko banga pona ko interpeller yete. Elo soki biloko eza ko se mouvementer eza parce que batuana basimba ki finance ya bambule belé. Na bambule belé na ndanga ko yiba na ndenge ya oyo azoyiba na ndenge na ye, oyo azoyiba na ndenge na ye, mwongo nyonso ya kati na ya mboka na kati ya bapoche na bango. Nazo profiter pour na senga na madame Judith. Gouvernement oyo madame kocha ezala gouvernement ya 22 personnes. Nantina ko bila bumi mboka. Ye kutu penza, ye kutu na yebite to ko bete lisolo na ndenge nini te. Ezate ke na 10% yo sali 1% to ko compter nini madame. Ce qui tozo le bela aw so côté na kabambara ko banda rompo wileri to bandaka na 24 ti na direction ya itaka ezate soko bandi kasavu bwesilite musolo ebima soko bandi na wanga ta sur stade de martyr ti boulevard ezaya ko silate musolo eli ebima ka eliama muto contrôler azate. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue une fois de plus sur votre émission Autour du Savoir. Alors Autour du Savoir a reçu pour vous sur ces plateaux Monsieur l'honorable Trésor Kadima. Vraiment on a une vraiment Tokolobela. Maïmatali Bongo profil du futur gouvernement au regard des défis où ils allaient vraiment Koleka Awa Nakati Yambo Canabiso République démocratique du Congo. Alors bonjour honorable. Bonjour madame. Mais honorable nomination il y a Madame Judith Toulouka à la tête de la RDC au Azali Bongo Premier ministre au Azali Bongo Premier ministre na biso na kati wa mboka na biso République démocratique du Congo olobi nini. Madame eloko ya liboso nakoki ko banda nango ezaki nazo remercier nano chef de l'état pour la nomination ya Madame Judith Toulouka au tête ya gouvernement. Mboka eza munene mama eloko ya koyeba eza ke choix chef de l'état sali biso nyonso tosutuki yango mais eloko tozo senga na Madame Judith Toulouka eza ke akuti mboka eza ya kokufa. Bon Mboka eza na kao totondie mingi tosepeli na ye toza lokola batu moko tozo talela ye pour na chance ya ba mama pour toute la première fois na mboka munene lokola RDC parce que RDC za mboka munene mama eza lokola Brazzaville te, RDC eza lokola Uganda ou bien Rwanda te, RDC eza mboka munene oyo zo senga bat oyo bazana ba potentiel extraordinaire. Madame Judith atalela biso social. Nous avons besoin de dollars et kita. Et là, il y a mis balé. Nous avons besoin de banzela nyonso eza ya kokufa na kati ya mboka na biso. Ministre na biso auti kolungwa Sama Lokonde asali eloko moko te me mandat na ye eza négatif. Eloko moko te simbite na yebite. Histoire nini atiki na mboka na biso ezata trace moko te. Merci mingi na mama Judith bana mboka bazota lela yo toye komona bayimboka baza ko remercier ye batu ya mitema mabe batu ya misu ya rouge o bayaka kaka pona ko diaboliser mutu pona ko sala boye Madame Judith oza chance ya ba mama na mboka na biso bana mboka bazota lela yo makambo nyonso eza ya kokufa nzela eza ya kokufa bia biloko nyonso eza kaka ya komata mutu na mutu azocha pri na ndenge na ye tozo loba boye madame oza chance da biso et surtout que mandat chef de l'état eza mandat ya suka. Madame Judith azali chante na biso awa na kati ya mboka ya République démocratique du Congo mais ba congolais bazali koloba na insécurité ezali ko salema vraiment kuna na est sengeli témoin na mwasi akamba engomba mobimba ya République démocratique du Congo parce que bitumba ezali vraiment ko salema kuna na est tant mwasi babi akokokate par rapport ya récupérer poste na poste o ya zali liwana Madame Judith akokoka vraiment ko tambusa engomba malamu te makanisi na yo honorable. Maman, merci beaucoup.
Insécurité à l'est du pays, Madame Judith a multiplié la stratégie. Et là, il y a liboso, levé un moratoire à la peine de mort, et ça prise ya suka. Oyo et kosilisa insécurité à l'est ya mboka. Mboka na biso eza na bitumba ba Rwandais na ba Ougandais oyo ba occidentaux na ba américains baza ko utiliser na ba français bango pe bazo utiliser ba na mboka. Nde bisika wapi okomona un député provincial, un député national au sein de l'Assemblée aza ko soutenir ba kakama po basala nini babo mabande kona na biso na est ya mboka na biso. Et loko oyo tozo senga Madame Judith tozo senga ba oyo nyonso ba tomber na traîtrise bazala exécuter. Soki batu wana baza exécuter bitumba oyo ko diminuer parce que bitumba yango baza ko luka mécanisme nini ba benda congolais moko ndengo moni Corneille Nangaa za kuna ndengo moni bakangi conseil politique na ye tozo senga ba exécuter batu ya lolenge wana. Et puis mboka na biso ezala na chambre définitive oyo eza ko sambisa batu wana en flagrance bazo condamner bango après ko condamner ba exécuter bango même na stade de martyr. Soki ba exécuter lo ya liboso madame insécurité wana ko diminuer même bakulu nozo mona na bandako bakulu na wana bazaka kabana ya quartier muntu nyonso ayebika ki mwana wana yibaka mwana wana sala kaboya mais batu wana bafandi mais soki ba moni ba bandi ko exécuter ba mususu ba kobongola mitema eza lokola ndenge tozo mona wo bakangi 300 jeunes boye batinde na kanya makasi se basa nyonso wana eza ba blague bazo kende kanya makasi se bazo zonga bazo changer mais bazo changer parce que ba mususu ba kenda ki déjà première lo yaki ba commis des gens ba spécialistes na maçonnerie na misala mususu bandi ko sala déjà ba misala maboko place bazaki ko botola bato basaki place bazaki obeko kata bato batiki mais ba yekoli musala maboko pona ko sala ete mboka na biso kende liboso bando ko déjà ba ko zala na déjà pona ba construction ya ba hôpitaux ya biloko mususu ezo senga pona matali bongo avancement ya mboka na biso. Madame ba oyo ozo mona ba sali misala ozo tanga wana eza ba oyo bazalaki na ba famille pauvre ba oyo bazalaki déjà na ba famille na ba moyen bazala ko benda bango bref o monaki kabaka kenda kanya makasi se soki 3 fois mobimba pourquoi zala ko zonga aya ko yiba ko sala crime na mboka na biso c'est-à-dire que lokwa malonga kuneza te tozo senga justice na biso exécuter. Madame Judith a pensé que justice na biso éthique corruption ba exécuter kaka loya liboso na stade de martyr tango ba ko exécuter yango batu bebele ba kubanga même ba autre ba za ko détourner ba fonds ya l'état so ke kuna na prison centrale à Makala ukokuta kaka ba miyibi ya bakiti ukokuta kaka ba miyibi ya basingakura mais muyibi wo ya yibi millions ya dollars ya mboka azala kuna te pona nini madame. Alors nyonso wana eza na mutu ya Madame Judith. Madame Judith nde akosala effort pour asilisa biloko wana soki ba exécuter bango ba mususu bakomona ngape sono asali na kotombe pas seulement ndenge baza ko exécuter baza ko confisquer bandako ya ba mususu baza lugwa na kipe na armée nationale baza ko rejoindre ba M23 mutu ya bongo. Pourquoi pas qu'on bimise les mandats? Pourquoi pas qu'on confisque ba bien ayete? Pourquoi pas qu'on tisa ba famille na bango na ba résidence surveillée ba sentir penser que moto izali bato ba banga mabe. Pourquoi bato bazo banga te madame? Merci. Pourquoi donc pas bato bazali vraiment ko banga mabe? Mais après prestation et serment, depuis prestation et serment, il y a chef de l'État, ça fait déjà au moins 3 mois. Mais pourquoi le gouvernement est oblimaté jusqu'à présent? Madame, gouvernement ezobimate na yebi chef de l'état azolenge la mandat au makasi surtout que za mandat ya suka bon toza banzambe te tozo lo banano za mandat suka mais nebi ke na mitu ya ba congolais bazana bolingo ya mokonzi na bango bazana mécanisme nini bakosala ke ba retenir mokonzi na bango wana sans blague toza na un chef de l'état oyo tokoki ko comparer te na bakonzi mususu ya bamboko eza pembe na te. Toza na chef de l'état oyo aza na mayele mingi aza pe na bolingo mingi
oyo alingi mboka na ye pe alingi na bana mboka na ye akomiti na dimension ya ko exposer même vie na ye likolo ya ba Congolais. Alors ko gumela ya gouvernement eza lipa nango bate madame, il faut mokonzi a estimer mutu nani oyo akoko kamba mboka oyo, et surtout omoni ba ministère euti koleka bapesi mutu ministère oyo ezo ko kanana musala oyo ayebite. Donc mutu ozo sala musala oyo ayebite asilisi ko sala musala wana atikini trace te ba Congolais bazolela. Alors donc lui koloba pe gouvernement ya sama lukondo euti koleka, donc bato batiaki bango ba ministre bazalaki en place bande ko sala musala te mukende basali musala, le reste basali eloko moko te madame, basali eloko moko te kaka ko matana ba mituka ko beta ba gyrophare ba sirene ezole rien eloko moko e marché zate soki basali musala elinge monana ba Congolais balinga babetela maboko nyonso wana nde omoni mokonzi mboka za kolengela manda o malamu, et surtout que gouvernement bayeba nani oyo ya kocha oyo azana ba qualité oyo akoki kosunga bana ya mboka po ke tozonga na libulu lokola oyo to tuko bima ya nani ministre na biso auti kolunga na place te. Alors na moment wana nazo profiter pour na senga na madame Judith gouvernement oyo madame kocha ezala gouvernement ya 22 personnes ye moko azala pe 23e personne, parce que ceux qui tozo cha 47 ministères 53 ministères 55, mais na mboka oyo eza na bitumba l'est du pays, na mboka oyo traîtrise eza jusqu'au dents, na mboka oyo tracasserie eza partout, na mboka oyo ba dollar eza ko mata lokola eloko mususu batu baza koluka stabilité ya ba condition de vie eza komona na te tokoki ko kamata 50 ministères oyo bazo kamba ministère wana baza ko sala rien. Non madame, toza na besoin ba diminuer ba ministère wana ezala ta 22 mbongo mususu oyo bazala ko gaspiller wana ba $400,000 ba $450,000 wana ba Congolais baza nango besoin pour na social. Eloko mususu na kosenga na ba député national na biso ba meka ko sunga chef de l'état pour na ko modifier ba loi mususu. Pourquoi net ba $21,000 eza mbongo moko eza ebele makasi. Soki toke na mboka lokola France, toke na mboka lokola États-Unis, eza ba mboka moko eza déjà condition eza malamu me kokota député afuta mbongo wana te. Mais mboka na biso bitumba l'est du pays, mokonza mboka za ko mitungisa à tout moment pona ko somba ka ba manduki, pona ko sala ka boye ko lisa ka ba soda baza na front. Mais mboka wana mutu moko zo toucher $21,000, $45,000 e ko simba te madame. Bongo makambo ko kende malamu te. Mbongo wana eza ebele ba yimboka baza ko loka social eza stable. Tozo senga na madame ata la peli kambo wana. Vraiment tozo senga na madame atala obe makambo wana, mais na sortie médiatique ya Augustin Kabuya aseki koloba ete soki lelo population peuple congolais bazali kolia malamu te, c'est parce que Joseph Kabila yende mutu aza na sima makambo nyonso azali vraiment ko créer ba insécurité, azali na sima Kagame azali ko créer obe ba insécurité ozali ko sema na mboka yango ke mbongo esengele kota na caisse ya l'état ezokende kuna na est de la république pona ko sunga et pona ko soma ba minduki ko s'occuper pona bato bazali kuna na kati ya nini wana sikoyo na nelonga madame Judith apesa ki ombe trois axes oye akofandela penza yobaki ke akofandela sur taux ya dollar, akofandela sur le social, pe akofandela troisième ezalaki ke akofandela pona nini bitumbo ezali kuna koleka na est. Sikoyo conseil nini yo kopesa na madame Judith? Eloko ya liboso tokoki kolobela ezaki ndeko na biso Joseph Kabila aza motema mabe madame. Pona nini? Parce que alungwaki na régime oyo abomaki mboka atiki mboka na tapis esengelaki akende kofanda lo na bamatungulu na ye babiloko mosusu me na comprenaki te ndeko wana ake kokota na politique mpona kobanda kosoutenir ba-Rwandais po ke ba-Rwandais bakontinuaka na kobomaka ba-Congolais. Nazosenga na justice na biso et surtout na Assemblée nationale
bameka ko modifier ba constitution oyo eza ko permettre te que justice mon côté na mboka na biso ekoki ko interpeller ancien chef de l'état pour na mabe to malamu songolo pakaleselami pendant zalaki na kata régime. Alors biloko wana yango wana nazozongela ba député national bomeka ko revoir biloko wana pour que justice na biso ebengisa ye. Pourquoi? Mboka na biso eza na makambo mingi ya kosala. Ya liboso eza te ke o to banda kaka kosomba ka manduki ko soutenir. Oui, kosomba manduki eza malamu. Mboka na biso ezalaki na manduki ya malonga te. Tozalaki na embargo depuis kala. Embargo wana Joseph Kabila ayebaki yango parce que ye moko tango azwaki manda oyo ayaki kozwa après kokufa ya papa na ye Rwanda acheye contrôle nyonso na kati ya Rwanda. Alors bazalaki na besoin ba former ba militaire te, bazalaki na besoin ba soma manduki te ko bayebaki ke Rwanda nde mutu acheye, Rwanda nde mutu azo sécuriser mboka, Rwanda nde mutu azo sala manso. Yango na moni mwana mboka Félix Tshilombo aza ko bunda a former ba militaire, aza ko bunda asomba manduki, aza ko bunda changer nini. Mais tozo senga na justice na biso chambre moko oza définitive et bengisa ndeko na biso Joseph Kabila na justice sans ko banga yete ba ko banga ye pona nini na mabe oyo lokola yaza ko continuer awa ba uti ko citer ye na conseiller politique ya Corneille Nangaa lokola mutu aza ko soutenir bango numéro 1 na bango parce que ti bari mboka baza kolela pona ko chite ya to ya dollar madame ezana eloko mususu ya mboka na biso mingi ezana na maboko ya batwana ezana maboko ya Joseph Kabila la Joseph Kabila pona nini nazo zonga mo mukese mapona pesa bino exemple ya jour oyo Mobutu anomaka papa Etienne lokola premier ministre batu bamonaki chite ya dollar bamonaki chite ya babiloko nyonso zala koteka mana wenzi bato ba comprendre que te pourquoi biloko ekitaka prix même Mobutu ye moko place azalaki Mobutu abangi alobi jamais mutu ya boité to continuer na yete parce que mutu oyo bazo nommer ye sur place biloko ekiti prix madame ezalaki po finance ezalaki na maboko bakasayen tozalaki na bakansebo tozalaki na ba Dieu m'a donné tozalaki na ba wetrafa tozalaki na ba patron minene oyo basimbaki finance ya RDC bazalaki na kati ya Kasai Oriental. Mais tango bayoka ki nomination wana bango moko ba sepelaka na mokonzi na bango nde ba salaki swa wana pona ko sepelisa mboka na biso. Lelo soki biloko eza ko se mouvementer eza parce que batu wana basimbaki finance ya bambule belé. Na bambule belé na ndenge ko yiba na ndenge ya oyo azoyiba na ndenge na ye, oyo azoyiba na ndenge na ye, mwongo nyonso ya kati na ya mboka na kati ya bapoche na bango. Lelo soki bakangi mwana mboka Joseph Kabila bondima na bengi na mwana mboka po auti kozala chef de l'état maza chef de l'état malgré ba identité na ye eza ko kamusa biso tu benge kaka mwana mboka jisi na biso ko banga pona ko interpeller yete fo ba bengisa ye asamba pona makambu oyo baza ko citer kombo na ye bazo citer kombo ine na malamu te akoki kozala ko continuer kana ko soutenir ba M23 po ba mbande na biso à l'est ya mboka te nazo senga na jisi na biso batika ko trahir chef de l'état na ba condition ya kozala mutu oyo tozoyeba ke bako bengisa ye bazo bengisa mususu oyo toyebi ke ba bengisi bako sambisa ye to sutuki asabi abimi banda sur quel mécanisme abimi banda yende mutu ifo azalaka libanda asalaka mabe ou bien bawo bazokangama wana nde babukaka bakangama kaka eza bongo te tozo senga changement ya makambo wana vérité ezala mwana mboka nyonso azomona yango oyebi pourquoi papa Etienne azala kondima te Kabila nommé premier ministre parce que lokola azalaki na bolingo ya mboka na ye na transparence na misala ya mboka abanda kondima te soit peuple a nommé ye que Kabila a nommé ye. Alzala ko loba pona nini?
po soki Kabila nommé ye soki a imposé ye makambo eza na intérêt ya bana mboka te soki aboyi akolongola ye mais abanda ko souhaiter peuple e nommé ye parce que soki peuple e nommé e voté ye soki azana besoin ya kosala likambo songolo pakala na intérêt ya bayimboka baboye isalema akobima libanda a dénoncer voilà peuple congolais na linga kina sala boto linga to kitisa dollar voilà baboye linga yango wana na lobina bimisa maloba na yebisa bino nde yango wana nde tozo senga transparence misale ezo salema te lobela ba congolais bayeba parce que mboka na biso eza lokola makambu ya kalate makambu nyonso bato bakomi kolandela yango na mama wazoteka matembela za na besoin yeba ke ministre nani abimi na finance ministre nani abimi na budget ministre nani abimi na transport c'est-à-dire que bato nyonso bakomi éveillé alors tozo senga jisa na biso ebengisa mutu lokola président Kabila bayoka ye. Mais honorable lelo tolingi mukie toyeba parce que madame Judith alobaki que tozongi mukie na makambo etali bongo kaka si jeune absolu de kolobela madame Judith alobi que ye akofandela pour na insécurité aux aliko salima na est bosani ke awa na kati ya Kinshasa pe insécurité za makasi parce que tozomona lelo OK na société moko ko remarquer que na kati ya société wana kokuta peut-être policier moko to mibale et puis moko wana kokuta azana mwa carnet pour na ko enregistrer ba mituka o ezali bazoya kotika wana pour que ba surveiller yango ba moto o ezali ko rouler ko monina mwa kaya zokoma combien de motos ekoti mbongo be combien mais pour na likambo etali bongo insécurité zaka na STT insécurité za même awa na kati ya ville province ya Kinshasa likantini penzo ko kozana ngo pour na likambo etali bongo insécurité ozo régner awa na ville province ya Kinshasa poto ebite madame Judith alobi bongo na ebite makambo susu abombi yango na motema insécurité na biso pe awa na Kinshasa ko kota ngo to pe ezaka ka akofandela ka ndenga yimo ko lobaki que akofandela ka kuna na est. Oui. Et loko tozo betela c'était makasi ezaka ka mboka esukeli kaka na est te est tozo bundela intégrité territoriale mais awa na kati ya mboka ezana babisika mususu madame soki mbule beti 19h bato babandi kolela na kokota na ndako ndenge nini neti bato bafandaka na bakimbaseki na bamonkali na ngambu ya pont neti bato baza kokota na bakisenso kuna neti bato baza na bamunga fula ozomona pensa ke 19h mbule salikama matanga boye bato balimu na nzela bato oyo babimaki bakendaki kosala bakomi kobanga kozonga pourquoi bakopapa bango eza na bato mususu bazolungwa na bamilie bafandaka nini wa insécurité lekitro kuluna aza kokota tina moya azopapa bato madame musala eza ebele makasi eloko ya liboso oyebisi ngai ya insécurité ngai na kosenga na général na biso ayeba ko surveiller dossier ezotala kolalisaka bamituka na bamoto na société bamituka na bamoto kola na société eza malamu mais lelo police akomi kotala kaka bamoto na bamutuka soki oye na désert olobi bandeko bakoteli ngai tomoni fo mouvement ezoselema koto okoyoka yebisi yoke awa na kotika na soki ngelawo tozokende kuna te soit tozana munduki moko ezoselema bongo pona ni la police c'est bango mo pe bazokotela bato na bandako peut-être ba jeune na bango eza ba jeune na bango te madame soki lelo société moko ekomi kolalisa 200 moto 1500 1500 1500 fa 200 moto azomona déjà ke mbongo ya matembele koti mbongo ya bana ekoti ba mituka boni ekoti place wana mutuka moko soki 3000 2000 5000 déjà moi fond ekoti place wana moyen mutu wana zo volonté ya kobima lisusu place wana kokende kokota na malili kokende kosala musala oyo ezalaki musala na ye azomona akomi déjà patron 400,000 ekoti na butu moko na société moko akokende kosala patrouille ndenge nini eloko wana nde tozolela makasi ba moto elala na ba société te société eza pona kokengelaka quartier et société eza permanent pour soki mutu aye na dossier désert azozwa la police aza disponible pour ceux qui mutozomona la police amona sécurité mboka na ye eza lokola lelo police ami pesika kana ko kengela na butu ba kengela mitoka na moto na moyo tracasserie nyoso wana eza nini eza manque ya contrôle ya ba chef na bango parce que ceux qui chef ayebaka ke est-ce que patrouille salami na quartier tel okoyoka insécurité wana eza te
bakuluna oyo bazokangela ba mama ya mapa na 4h na 5h bakuluna wana pourquoi bango nde bakomi kobima kosala patrouille na place ya la police madame tozo senga na logistique ya la police ba renforcer yango batongela la police na biso ba société ya malamu batongela bango ba bisika ya kolalisaka ba détenu ba salela bango ba pesa bango ba motorola ba mituka ba moto oyo bakoko kosala nango musala kolandaka batu mabe na ba air nyonso police ezala disponible. Mais honorable population bazali kolela pe mingi honorable l'invitation ozali ko comprendre nga mo muke opesi makanisi moko ezali malamu que esengeli na ye moko général Blaise alandela makambo etali bongo kolalisa ba mituka kolalisa ba nini ba moto na ba société et puis ba biloko mosusu. Mais eloko zo pesa population passe parce que lelo bakoki kozwa lelo motorola ba pesi ba policier bakozwa ba pesi bango ba mituka ba pesi bango po biloko mosusu pona ko aider bango pona matali bongo patrie. Mais bango moko so baza na volonté on ate baza na volonté kaka ya kofanda na ba bureau po bazela ba moto oyo kokota bien 1500 moto to combien to 200 moto pona bazwa matali bongo mbwengi ya mwana ozomona que place wana nde makambo zo bebisa makambo za est-ce que ceux qui ba pesi bango ba instrument o baza nango bezo pona patrie nde penza yango wana bakosala penza mosala moko ya malonga awa na ville province ya Kinshasa. Oui nazo kotela bango na sens wana pourquoi totala nanu sens nini soki bazwi biloko nyonso ya mosala totala nanu ndenge nini bakosala ila mosala parce que mosala eza pe mingi mosala nyonso esengaka motivation wana nde kosala ke bande ko bazala pe libre ya kokotaka boye kobimaka boye. Alors dans un premier temps soki penza ke ba situation wana eza stable bazui ba moyen bazui ba matériel bazui ba logistique et que musala wana esalemite lande to komona bande ko na biso baza na volonté ya kosonga chef de l'état parce que musala nyonso ko salema eza na intérêt ya chef de l'état po soki lobby musala o esaleme malamu te chef de l'état nde mutu akozwa ber ya makambo nyonso eza na kati ya mboka. Alors soki ba renforcer bango et que basalite nde tokoyeba ke bango nde baza mabe makasi et puis bango nde baza na kati ya insécurité ya mboka na biso. Madame nazobeta moi c'était moké na mboka kaka ya pembeni na biso ka Congo Angola soki ozokota na mboka wana okutani na police ya mboka na bango okozala na fiera makasi. Pourquoi? Parce que vous comprendre que naza liboso ya sécurité ya mboka. Alors pourquoi pas biso tokobeta pese tokozala pe na fiera wana te. Nazo senga fiera wana biso pe tozala nango. Lobi biso pe tobeta tolo na mboka na biso. Tobeta tolo ke soki penza okutani na police ya mboka na biso ozana kati ya sécurité. Merci beaucoup Soki vraiment et salemi bongo et kozalobi malamu mais ozali bongo moko na kati ya lingomba ya union sacrée l'autre linto yeba mai mateli bongo gouverneur ya ville province ya Kinshasa l'autre moi qui Gentini Ngobila nde azwaki engomba pona kotambusa engomba ya ville province ya Kinshasa mais par rapport ya Gentini Ngobila na André Kimbuta, est-ce que au moins une différence muki honorable par rapport makambo etali bongo kobongisa mboka kobongisa ville pardon et puis kosala babiloko mosusu oyo obe André Kimbuta salaki yango te. Oui madame, merci beaucoup. Bango mi balé ponanga mais pona mutu mosusu te. Po mutu na mutu azana choix na ye mais ezana misala oyo zo salema na poasa mutu nyonso aza komona. Na bango mibale ngai nazomona ke André Kimbuta azalaki moi bien pona nini ye a travaillé ki na régime oyo ezalaki na exemple à suivre te oyo ezalaki na makanisi ya kobongisa mboka te mais azalaki kobunda makasi biso nyonso tobanda komona. Exemple à liboso obanda komona jour général kanyama space abimisi opération
esprit de mort opération na ya mbata soki opération likofi soki opération mbata bino nyonso bomonaki bakulu na babongolaki mitema nga na yebi bakulu na bazala ko ya na ba maison na bandako na poko ba 18h ba osangisa mbongo akafe na tuna bango mbongo bo osangisi bino boza ba police to za ba police te otoza bakolo mabele to osangisa mbongo to lala ka libanda pona malili to kengela ka bino moma oyo opération wana ebima na yebi ba mususu bakata soki bakoma ba pasteur ezalaki na moma ya André Kimbuta na bango nyonso pete oyo nga na yebaki bato mabe mingi bakata soki babongola mitemba bakoma ba pasteur bakoma bato na nzambe amona ndeko na yeba beti mpala pa alali na se nini kulunu mususu alongoli bilamba ya kikuluna alongoli suki ya mabe batatuaje balongola ngyo bato bakoma malamu tango ekomaki na moma ya kokanga moto 21 tango ekomaki na niveau que peuple a revendiqué mwana mboka André Kimbuta telemaka loba soki omoni bakangi yo belela pondima te donc c'est comme ça ndenge mais kobelela wana honorable mais kobelela wana kobelela ebo soki au secours moko monanité et puis ba kanyi mutu soit mutaza parce que le comment que ba obelela pe mutu robimane pe libanda te au mona muta kufi moko ya osutu na tongo ba bwakeli bilo mutu kufi parce que ba bande kobelela moto moko ta bimaki donc eza ba biloko wana kaka nde etalisi que André Kimbuta saki musala malamu awa na vie province en Kinshasa et nazola kisayo ke asalaki musala mo muke azalaki na volonté mais région oyo bazalaki na ngona moma wana nde ezalaki malamu te mais yazala ko bunda contre ba tracasserie ngana yebi na moma na yazala ko sala na banda ko mona même DG mazo tambola na nzela azokanga ka bakulu akanga ka ba étranger ba west africain akanga ka ba libanais ba chinois pona ba document inspiré mais lelo bakanga ba lisusu bato wana te lelo ba contrôler ka bango lisusu te eloko ya mibale eloko liboso ya opération oyo na pesa ko bakulu ne ya mibale o wana ya misatu contre ba tracasserie ngana zala komona ba police a triché Carrefour bakangiye tracasserie na nzela même ya kokanga ka ba motard ye moko atelemi bo ya belela lobi kokanga ka lisusu mutu donc c'est ba biloko wana ezala ko motiver peuple congolais quand même madame na ko rappeler yo eza na marche moko ebanda ko salema na époque wana na marche wana batumbaka ba mituka matracasserie selemi André Kimbuta azalaki na Afrique du Sud jour André Kimbuta akomaki awa akitelaki na entrée Petro Congo aye moko akiti na mutuka bana mboka mutu asala lisusu mobulu te ngaye yo na ye bato nyonso basepelaki na ye ozo sentir que mokonza za ko partager ba intérêt mais ça lokola Gentili Ngobila te Gentili Ngobila bomi mboka ye kutu penza ye kutu na yebite tokobete lisolo na indenge nini te malgré ni loko moko ezate mais malgré nzela asene elenge ça parce que le so okene elenge sozo mona que ils ont diminué un peu bateau ya embouteillage kuna elenge ça nzela ezalaki te au mona que population bande konyoka mamelelo à travers Gentili Ngobila na makanisi na yo ayaki nango nzela yango wana esalemi à part wana babiloko eza pe ya ndenge na ndenge lelo so okene alimete komona que makambo esalemi penza eza lisusu lokwa alimete akala te mais ozui poste ya l'état pour sala musala soko ozo sala musala batu nyonso bamona yango ezate ke na 10% yo sali 1% toko compter nini madame soki tozo lobela awa so kotina kabambara ko banda rompo wileri to bandaka na 24 tina na direction ya Itaka ezate soko bandi kasavubu esilite musolo ebima soko bandi na wanga ta sur stade de martyr ti boulevard ezaya kosila te musolo eli ebimaka eliama muto contrôler azate na lingina kota na makambo azando te po zando ngo tozomona ka neti ezosila te mais tozoyoka ke magasin pe kuna na zando ezoteka mana ba $5,000 na yebite babola bakozwa magasin kuna na 5,000 ba mama ya ndunda ya matembele ba mama obateka kamalala na yebite bango pe bakozwa bisika kuna to bakozwa te ubie bato bakuwelele bisika bakozala kaka bawo bazana moyen surtout ba chinois na ba indien bawo bazana ba fond tozoyeba te alors eloko ngana obete na c'était ça que Kinshasa poubelle partout madame malgré Kinshasa bopeto wana eza opération moko ya mascara ya kolia kaka mbongo ya l'état donc malgré Kinshasa bopeto donc ça nango opération eloko eza te pona nini soki oke na ville ya Goma okomona bakombolaka partout na tunaka gouverneur nini aza na Goma chef de quartier nini aza na Goma burugumestre nini aza na Goma oyo azosala musala kuna oyo bakonzi na biso ya awa bakoki
kozwa exemple ya bato wana te lelo tozala komona bazala kokombola na côté ya commune na Gombe mais awa tozoloba même commune na Gombe bakombolaka lisusu te soko ke okomona bafoule partout okomona matiti partout est-ce que okoyebisanga Kinshasa eza kotelema kini eza ya kotelema te tozolobela nanu kini eza ya kotelema te kini bosoto eza partout eza kaka soki balongoli basalite na avenue oyo biloko wana bachango likolo avant baloka na avenue mususu oyo balongolaki ezongeli lisusu ezosalema bongo mpona nini mosala eza ebele ye kutu koloba te likambo na ye te mama nazoyebisa yo moto aye koboma biso na mbala suka yeyo mais na mbala suka te parce que non esili te bon lelo ndenge ozali moko na bato ya ngomba ya union sacrée est-ce que eza na moto moko ezo espérer que ye vraiment soki batie vraiment akokorriger Gentili Ngobila oui nazosenga na madame Judith na gouvernement oyo ezobima badépute provincial batika kowelela mbongo au sein de l'Assemblée provinciale bapesa biso gouverneur oyo aza na motema lokola ba gouverneur ya Goma gouverneur oyo akofanda na ba bourgmestre na ye afandi na ba chef de quartier na bango bafandi na ba chef diri bazo solola ndenge nini ya kosala lelo tomona kalisusu la police akoti na lopango elongo na chef de quartier bazo kota na ba lopango baotala wapi wese wapi douche wapi bisika bobwaka ka salite wapi mai na bino douche bimela kwapi kotela ka wapi ezala kalisusu nyoso bato bakomi kokana kobimisa ngoka na balaba nde ozomona balabala leta ezokufa chaque femme tozo nazolela ngana yebi na epoka ya Mobutu ezala kotambola boite na epoka ya Mobutu ozala komona leta ye moko azoyebisa baya liboso ya lopango no samedi bakuta 1 o nettoyer liboso ya carnivore na yo 2 o nettoyer na lopango na yo liboso lopango ezala propre soki biloko wana ezosalema okotikala komona carnivore ezotonda te parce que mutu nyonso akotala liboso lopango na ya longoli abandi kotalela pe voisin ya longoli nde komona samedi wana teke o mutu afuta mbongo ya salongo azofuta ka mwa 500 francs ka mwa 1000 francs na inconnu individu moko boye individu wana azotia bambongo na poche ke kolia na donc biloko kaka ya sans wana vile kobonga ndenge nini mais la mona ki Augustin Kabuya abimisaki moko ya ba candidat union sacrée abaki ke Daniel Bumande bokotia maboko wana eza choix ya IDPS par rapport ya plan est-ce que Hollanda qui par rapport ya plan ya Daniel Bumba pour na Kinshasa eza vraiment ya ngonde esengeli pour na peuple congolais plan na ye eza nanu tantôt plutôt mbo nakoki kolobela makambo na bango te parce que eza choix na bango soko landi ba choix ya batu mikolo oyo eza choix ya kanyaka ya un commerçant moko boya fandi na coin lokola azalaki na bambongo na soki kambista azala ko changer ale sava yakana $12,000 yaka to chalibaya wa to soutenir obo na boy toza na besoin ya biloko wana te alors que chef de l'état zo lutter contre la corruption alors toza na besoin ya mutu oyo azana ba oyo un gouverneur oyo azana makoki ya kosala musala ko telemisa kino oyo déjà izindi na collaboration na ba chef de quartier na collaboration na ba chef diri na collaboration na ba bourgmestre na ye salungu ezo selema ndenge selemaka ezateke mutu aya kopesa 500 te asala nde musala liboso lopango na bango place atekelaka okotikala komona zandu wana ekoti ba boso te soki bakuti yo salisa longo te bakangi yo futi 100,000 mbongo wana ofuti kote na trésor public ezateke ofuti yango na maboko ya mutu alia hote mbongo wana kote na trésor public pona kosunga mboka lobi na lobi ndenge nini tokokoma na dimension ya enseignant touché $500 soda militaire ou policier a touché $500 parce que bino mo ba député bozo ba $21,000 bino ba député bozo 20 ton aussi déjà 21 na trésor public ezo tika la combien bon ba fonctionnaire à l'état et bon ba enseignant oyo bazali ko la mukatongo midi pour kapona ko pesa biso éducation poto koma lelo ba o tozaleli te 21 wana madame eza kaka ya bango moko te chef de l'état otiko lobela alobi bazonga ka pe ba vacances parlementaires bakenda ko solola na ba peuple na bango oyo bavotaka bango mais tomona ka pe bango bazonga ka te suivant batinda ka ba suppléant yeboye asopi moi 5,000 francs asopi moi 100,000 francs moi 200,000 mais ezala ka lisolo ndenge babetela kango kuna te
isolo balobaka kuna ke wo bazonga ka congé bakenda kofanda basola c'est rien basala ka bongo te okotikala ko mona honorable akiti boyi na mutuka afandi boyi na isika moko boyi bato bayete okokutaka suppléant ye na ndenga ko bata do ezalaka biloko ya sens wana atongi ka mwa po moko ya mabaya na avenue moko boyi donc tozo senga diminution ya mbongo wana ekita ta fois 3. Mais honorable lelo tozali komona yango biso tomona rabino que pendant propagande bino bozela kaka soto comme na propagande bondi ko travailler pour na ba base na bino pour na population et voter kiyo pour na bato ba tcheki maboko po okoma na place ozali omona sikoyo bokipaka lisusu te bo se soucier pour na mutu moko te parce que boyebi ete bino bozozela kaka mandat na bino esila soki mandat esili nde na sima bandi propagande na bino wana eza nde boyoka na kato ezaka po peuple congolais kombo na kaka zoba po avotaka kaka eloko vraiment na éviter so za stratégie na bino stratégie politique na bino souci ya mokonzi ya mboka eza corruption ezala na mboka ite banti valeur wana existaka lisusu na RDCT kokendaka na ba circonscription électorale kofandaka na ba base kosololaka mutu aza na likambo kosunga ye mutu aza matanga ezali boye na boye koyoka d'alliance bayimboka baza koloba nini baza kolala ndenge nini nete ba periode ya bambulo eza na ba quartier mususu nete bandanuku na ezindi maye koteli batu na moyo mbule betaki na butu ya soki vendredi wana na tongo ya samedi batu bamonika pupupu maye koti na ba avenue alors bamoni pe honorable na bango akiti sur terrain ayo kotala ndenge ma ezokota atuni bango ekotelaka wapi ebimelaka wapi biloko ya sanso moi soutien ya lolenge wa ezateke okabela bato basaka soloso basaka semul bapolote okiti na moment wana yoki ezindi okiti obandi ko vérifier obandi kotala ekoteli wapi ebimeli wapi bolala ka ndenge nini est-ce que insécurité ezali boy na boy savoir société nini eza na quartier oke kotala yango est-ce que bato bazolala bien est-ce que na société wana basala musala bien nde ba biloko oyo tozolo parce que chef de l'état azana taya kokita sur terrain kokenda kotala misala ezosalema te mais azana ba collaborateur na ye bawe ba descendaka sur terrain après ba yeko mema makambo wana au sein de l'Assemblée nationale l'Assemblée provinciale pona koya ko dénoncer voilà na quartier tel bato bazozinda bato bazokufa voilà na millier tel eza bango mais soki bango bakitaka te ta mususu atindi suppléant wana pe et puis ça peut être kaka kokita na terrain mais ils appellent que ba député na parlement balobaka te bafandi eza bato mususu bazosufrir na kati parce que descente ezalaka te et puis bolobaka eloko moko soko komi déjà na nini na assemblée nationale komi na assemblée provinciale komi baba eloko wana nde ezotungisa biso oyo topesaki oyo tovotaki yo oyo topesaki yo voix oyo totiaki confiance na biso epana oyo toyebi ke so tovote honorable trésor kadima toyebi ke na ye nde vraiment ekosalaka etiangu ekoma ndenge ezali lisusu te tiangu ezala ndenge mosusu tiangu ekoma mais to bapesi yo maboko oke mpe na parlement okomi kolala pongi après na fin du mois ozwi $21,000 honorable tozalaka un peu nayebi te tozalaka un peu franc na makambo tozali kosolola honorable babiloko wana vraiment eza biloko moko il faut kodénoncer yango vraiment na baetando ike il faut kodénoncer yango parce que comment se fait que honorable na assemblée provinciale aza baba alalaka na ye na assemblée nationale aza baba alalaka na ye mais na fin du mois azotouche $21,000 oui eza sens ya barrière moko il faut kokorriger yango et surtout sens ya bacourtoisie wana ozomona honorable alingi kama lili alingi kotambola kana kara baijiro fa rezolela pepe alingi mais jour nini okobanda kokopere na bato oyo bacha yo place wana alors il faut kokitaka na terrain totika kosala musala ya kotambola kana bamituka mbangu na nzela ekanga bien kotina sens ndeko bokoka mbangu te tozala na sens ya boyebaka bato oyo baponaka biso wana balalaka ndenge nini balamukaka ndenge nini nde bisika wo wapi bokoyeba souffrance ya bana mboka et surtout soki moment oyo makambo eza komona na kaka mapona meza pembeni nde okomona mutu akitina ba polo akeko lokota ngo soki na ballon mutu akeko lokota ba kepi nde akoya nango bana mboka bo voter ngai bo sala boy te wana tokoki ko benga ngo escroquerie donc c'est escroquerie ozo ya sur terrain ou escroquer ba intérêt ya bana mboka omema yango parce que soko cheka kaka likilike ndengo za boy soki bana mboka ba voter yo te est-ce que yoko bima otambola na mutuka
obanda kokota ba sens unique ba gyrophare osala bote obosa nyonso la kana okutuna base na yote ata réunion na moko te sale maka pona kosola na base na oye ba passe eza wapi côté nini na commune on azali est-ce que nzela eza ya kokufa parce que bato ba koyeba ndeni ke nzela ya chango eza ya kokufa soki yo memi yango kuna na assemblée nationale te de bato ba koyeba ndenge ni population baza na passe soki yo memi yango na assemblée nationale na assemblée provinciale te vraiment honorable to komi na suka émission na biso moment de la fin ozali nango pona koloba pona population et puis pona madame Judith Tuluka o azwi bongo engomba ya kotambusa biso ya na kati ya République démocratique du Congo. Totondi yo bingi tozopesa yo chance tondimi pensa que cette fois-ci ba détournement ya ba fonds ya l'état mingi ekozala te. Pourquoi? Parce que o mbala isa mwasi nde mutu azokamba mboka mama basi bazalaka na mawa mingi na wonga na yebi basi bazalaka na mawa mingi mwasi po asala mutu mabe azalaka na mwa hésitation et surtout koyibaka ba fonds ya minene net ba 40 millions de dollars te nandimi te ke mwasi akosala biloko wana te. Nazo pesa longone mingi na chef de l'état oya pesi biso madame Judith nazo senga bato bazala na motema lokola ya Jekoko Mulumba natikala kolia mbongo na yete mais eza mutu na sepelaka na ye natikala pe kokutana na ye boite mais ndenga kitaka sur terrain soki moyo beteli soki mbule beteli ye na salaka ta mususu ba descente na taliboyi na moni mutu oyo aza na sens ya ba responsabilité mutu oyo aza soki ba tie peut-être gouverneur awa akovanda na bureau ya malilité akotambola na ba mituka mbangu lokola mutu okima soki ba kuluna soki azokima nini non akobanda ko vérifier peuple congolais alali wapi alini ne surtout na ville ya Kinshasa ngai nazolela pona bosoto madame nazolela mutu moyo gouverneur oyo azoya azwa chance ya kosunga biso azwa chance ya ko nettoyer kin mutu na mutu azala zocha biloko pri na ndenge na yete contrôle suivi ezala suivi même ba transport pe ba transport mona o atie koto yo 2000 o atie 3000 donc au moni mutu azobelela transport na 17h o 250 francs 300 francs 250 francs 300 francs mbongo na maboko zoko te l'état za na droit ya kocha mobeko transport nyonso ezala 500 francs transport nyonso ezala 1000 francs oboyi kotisa mutuka no na ndako soko bimisango na nzela ya l'état futa boyi chaboyi c'est ça na mboka oyo eza na mibeko bakonzi baza na souci ya population na bango yango ndelo ko tozosenga na gouverneur oyo azoya nano tomoni yete mais toza ko préférer que azala na makanisi wana ezala lokola ba condition ya ba biloko oyo ezoleka sur terrain ya kambista moko boya fandi quelque part aloka kande place ya kocha ba fond na ye aye kocha ngo na maboko ya bato moko boyo babandi ko soutenir tala mwana mboka ye libaya ache libaya na ye to non chance lokola Jekoko Mulumba atalela biso ville ya Kinshasa to pese na ville ya Kinshasa nanu atalela biso ville ya Kinshasa. Merci, c'était donc là l'honorable président Kadima Wazaki bongo na kati ya plateau na biso ya autour du savoir vraiment na pesi merci mingi na Wazaki bongo na sima caméra po a sur la biso image kitoko et bima kitoko o wapi bazali ko mona ezali bongo Blaise Keti pe na régie finale na moni bongo Cédric Kunga Alpi bango ne vraiment bazali ko sala biso mosala kitoko awa na kati ya chaîne ya Pôle Nord Télévision. Merci beaucoup, à la prochaine ko vous ngate rendez-vous ezali chaque jeudi na 13h40 chaque dimanche na 20h chaque dimanche na 20h15 nde tozali wana pona émission na biso autour du savoir. Merci beaucoup, à la prochaine.